pasi pe mawa bandeko nanga, mokili mawa te, mokili pasi, mokili somo, mokili makambo. Bandeko nanga kolala kolamuka na basango ya pasi, kolala kolamuka na basango ya mawa, kolala kolamuka na sango ya mawa mingi makasi bandeko nanga ezo salaka pasi. Kande na lobaka toujours et encore que soki makambo ezo sala pasi ezalaka toujours malamu toye tolobi que non ndenge eza boye makambo ezo sala pasi. Soki pe makambo ezo sala malamu tokoya pe koloba que non ndenge eza boye makambo eza bien, tout va bien. Ezalaka bongo na système moko ya kitoko bandeko nanga. Awa lelo toye lisusu bandeko nanga na sango ya mawa concernant ba comédien, la famille. Ezaka pasi ba comédien bazokufaka du jour au jour, ezaka pasi makambo amabe ekomelaka ba comédien, ezaka pasi bandeko nanga na oyo toomona na côté plutôt ya ba comédien bandeko nanga pasi pe mawa. Ba joyeux anniversaire na ba o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo na ebike boza ebele o bo célébrer ba anniversaire na bino yango Étoile Nines TV na équipe na mobimba ba ye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko. Ba sincère condoléances na ba o nyonso bazoleka na moma ya matanga. Na ebike matanga ezalaka neti mopepe bandeko nanga matanga tango yaka bisaka mutu moko teke no lelo nazo ya ipana bino lobi kuna na kovanda kuna lobi kuna na kokende bipai boite matange yaka na ndenge nango moko ya kibo matanga yango bandeko nanga Étoile Nines toujours et encore na équipe na mobimba ba ye penza ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso oyo bazana matanga na ba famille nyonso oyo bazana se bazolela papa bazolela mama bazolela oncle tantine koko mama kulutu mama leki en tout cas toye ko présenter bino ba sincère condoléances na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Ba courage na ba nyonso bazoleka to balokisa ba moment moko très difficile na ebike mosusu dans la vie la famille to mituna ka ba question Seigneur pourquoi ka ngai pona nini situation nanga ezozwa ka solution te pourquoi ezalaka ebele bandeko nanga na ekopesa bino ka courage kozala mwana nzambe to kozala na se ya moi ezalaka bongo eza na ba jour mosusu bolala bolamuki makam nyonso tout ça va eza pe na ba jour mosusu bandeko nanga ezalaka neti makam nyonso ekanga. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation kandenge ezalaka na système moko bio na système moko gu na système moko kitoko la famille ba mapango ya koteka yango wana kande na lobaka toujours et encore ezalaka malamu kokaniselaka bana na yo futur na bango kokanisa pe futur ya yo moko la famille ebele ya batu totalaka kaki lelo totalaka lobi na biso te ngana lobaka toujours nzamba salaka batu na ye ngolu eza na batu mosusu peut-être bayebisi yo ke obela kobela na yo oyo kokufa mukolo kingandi me Nzambe azui protection na yo bandeko nanga osali lisusu soki 30 ans na se ya moi yango ezalaka malamu
lupango eza na $750 ya pamba. Somba lupango banda kotongisaka malembe soki basilisi tia ba locataire. Tango kokola mosusu ozana bisika kovanda te lupango na yo kosunga yo. Mosusu peut-être soki okufi bana na yo bakotelengana te bakozala na place ya kovanda. 750 ozana lupango mobimba. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, je m'excuse, ya lelo penza toye lisusu na sango ya pasi, toye lisusu na sango ya mawa concernant ba comédien na biso. Ebele ya batu bakoya kotuna mama Étoile nini lisusu na ba comédien, likambu nini ba comédien basali lisusu nini. La famille ezaka pasi pe mawa, la famille ezaka kaka ya kolelisa, la famille ezosala kaka pasi mingi na motema. Lelo oyo toyeli bino lisusu papa na biso masumu. Na yebi ke ebele batu toyebi comédien masumu. Bandeko nanga ekomi kosala ka pasi pe mawa na sango ya pasi oyo. Tolingi toyebisa bino bandeko nanga na ndenge moko ya malamu. Avana kota na mwa muzindo ekozala mwa biana ya nanu kosensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne Abisso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko bio, na système moko gu, na système moko kitoko la famille. Gavker aeli biso ba solution ya kafu Gavker aeli biso ba solution ya kili. Balobi na Gavker bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana, na Gavker bandeko nanga place ya mabota ezali. Ozana problème ya santé o etungisaka yo. Hémorroïde interne tope externe, ozana problème ya pota libumu. Tension to sukali bandeko nanga benga Gavker. Ozana problème ya munene, mosusu omi comprendre te. Munene moko boye ezokota yo na nzoto bandeko nanga omeki kokende na basala sport, omeki kosala nyonso ba régime e osimba te. Benga Gavker solution ya makasi pe ya malamu ezali. Ozana poso na yo ezala kitoko clair ya kitoko penza makasi. Benga Gavker batonge ezali pe bakisi ezali eza na conséquence ata moko te. Ba papa kote na bino papa kolemba mama komi koina papa ozoko kalisusu kosala makambo ya kibo papa te. Koyoka soni te. Gavker ayena ba solution ya makasi pe ya kitoko na système moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà. Bandeko nanga kandenge boyebi na yeli bino sango moko ya pasi, na yeli bino sango moko ya mawa. Nakolala nakolamuka toye kozwa sango concernant papa na biso masumu. Ebele abatu toyebi papa masumu azalaka comédien, azalaka pe na ba département ba comédien ya o etalaka makambo ya bambongo
soki mutu akufi ba cotisation basalelaka ba biloko wana nyonso ekotaka epai ya papa na masumu. Siko bandeko nanga na kolala na kolamuka na sango ya pasi, na kolala na kolamuka na sango ya mawa, na kolala na kolamuka bandeko nanga na ya somo ekomeli biso. Toye komona ba information ba ye kopesa biso ke non ndenge za boye bakotela papa na biso masumu na ndako. Batu bakotela ye eza ba miyibi ka ndenge mikolo yo operation ya bakuluna ezali. Bien que opération ya koboma bakuluna ezali, mais eza na bakuluna mosusu oyo bazoyo kaka te. Eza na bakuluna mosusu oyo bazo continue kaka kosala buzoba na bango. Eza na bakuluna oyo bazo continue kaka kosala bisala sala bandeko nanga na niveau moko pas possible. Nde bayaki kokotela papa na biso masumu na ndako, tango bakoteli ye bayibi ye biloko ebele. Au-delà ya koyiba ye biloko, balingaki pe baboma papa masumu. Ka ndenge na lobaka toujours et encore que kokufa mutu ezalaka nzambe. Soki nzambe ye moko a permettre ke mutu kingandi akufa, yango bomonaka batu mosusu kolala kolamuka ka boye mutu akufi. Mais soki nzambe nano a permettre te, ata soki emati, ata soki ekiti, mutu moyen akufa ezate. Donc balingaki baboma papa masumu, mais comme nzambe ya lola a permettra ki na yete, yango eyaki kosala ke non ba changeaki makanisi na bango, ba eko zwaka biloko, ba eko zwaka bambongo, ba eko zwaka ba makambo ebele, mais batikaki papa masumu, yango tokumisi nzambe. Bandeko nanga na minute oyo ebele ya batu babengaki ka ndenge na salaki émission ya bakuluna. Ebele ya batu babengaki mama Etoiline, oh mama Etoiline batika bakuluna, bakuluna basali nini, bamema bango kaka na kabeya kasese, soki kamwanga kasese, bamema bango kuna, bakende ekola misala, ekosunga bango, kebabomaka batu. Bandeko nanga, bino moko boomona. Ndenge bakotela papa na biso masumu na ndako, ndenge basali bisala sala na bango, ndenge bayibi, ndenge balingaki baboma papa masumu. Sikoyo population, bino bolingi situation oyo ezalaka boye, batika ka bakuluna plutôt, bakende na kanyamaka sese kuna bavandaka te. Na kanyamaka sese, pour votre information, bavandaka te. Combien bakuluna bamema bango na kanyamaka sese? Bakimaka. Au moins, bakomema bango kuna, après un moment donné, pas même une semaine, la plupart bakuluna bakimaka kuna. Bakoka na bango kovanda te. Balingaka place o bayebiki awa bakoyiba, awa bakosala baba makambo na bango, yango kuluna lingaka bongo. Place o ayebiki no surveillance eza ya makasi, bazola kisa bango misala balingaka te. En tout cas, moi j'encourage vraiment, nazo encourager makasi ministre na biso ya justice, papa Constant, na chef de l'État, papa na biso Antoine Félix Tshisekedi. Moi j'encourage ba décision au bazozwa concernant bakuluna. Parce que trop c'est trop. La famille eza penza ebele. Bakuluna bazobo mabazata kutu sans pitié te. Bango soki bakoteli yo na ndako. Donc yeba ke awa ezaka nzambe. Soki nzambe a permettre que non nazala na bomo gloire au Seigneur. Soki nzambe a permettre te lelonde jour nanga ya suka. Eza bongo. Alors soki opportunité ezomona na keno babo mabakuluna, comme ça tozala na kimia na mboka na biso, en tout cas let it be. Esalema. Eza pona bien ya batu nyonso. Ndenge komi boye, vous savez qu'il y a de ces personnes awa ekomi tina matanga. Na kalawana tozala ki soki batu baza na matanga, boza na parcelle na bino, boza na clôture na bino, ba portail ezalaka toujours polele. Bogotika ba porte na bino polele, ya ba barrière na bino botiki polele, boyebi ke mutu akokota te. Muyibi akokota te, ezaka batu o bazoya kolela, batu oyo bakolalisa biso na matanga ezalaki bongo. Mais vous savez que na kilelo oyo komi matanga boye na kin, il faut bokanga ka ba porter nyonso.
soki mutu aza libanda akomi kotoke soit akomi kobenga bino na ba telefone ke naza libanda moyebo ya kofungulela nga eza te. Imagine mama akufeli mobali, il faut bakanga ba porter soki batu baza libanda babenga mama oyo azolela mobali na ye na se. Mama siko abenga ka atuna ka batu bokendo fungoleza na batu baza na portail ata bino moko. Ce n'est pas normal. Tokomi ata na ba feti ndenge ezalaka boke na ba feti basal boluwe makamion so mariage zo salema, mais bokomi kobanga bakuluna bakoki kokota à tout moment. Ce n'est pas normal la famille. Bino bozo encourager que no boza na bandeko na bino ya bakuluna. Bo sunga bandeko na bino te. Parce que soki bozala ki batu ke no bo sunga ka bandeko na bino kikuluna oyo linga kesila. Alors comme bino famille boza na makasi te ya kozwa ba responsabilité te ya kosunga bakuluna oyo e kozala malamu totika l'État a s'en charger na bango. Parce que soki batiki bakuluna tokota kana 2026 la famille e kozala pasi pe mawa. Omona kini wana batu nyonso bakozala te kozala ka kini ya bakuluna. Parce que bakuluna bazobotama du jour au jour. Bazobotama du jour au jour. Imaginez la famille kandenge ministre na biso a lancé message pas même une semaine. Mais bazo continue bakie kokote la papa na biso masumu na ndaku. Baibi biloko nyonso balingaki kutu baboma ye. Siko bato bongo biso to vanda. Non, parce que baza bandeko na biso tanga moko soki ndeko na nga azalaki kuluna. Baba biloko abongo la famille na lingaki na ndima te. Tozala batu mosusu tomitia na ba place ya batu. Kane tomona ka batu balamukaka na tongo ake kolukela bana na ye. Mutu alamuki na tongo ake kolukela bana na ye. Azonga asomba soki télévision asala soki ni na ndaku na ye, mais ba sans pitié ya bakuluna tango akoya azwi télévision o mutu asombi au-delà ya kozwango na kobeta beti soki eza mibali soki eza basi na kobima na basi wana babimi na bango ezala mama na bana na ya basi kaka na présence ya basi. La famille ezosala pasi. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Soki Congo na biso bako bando tala bakuluna keno toyo kela mbango mawa parce que ba famille na bango ekolela. La famille na Congo na biso ekozala pasi pe mawa. Ebele ya batu ekozala pasi pe mawa. Alors comme l'État yemoko azui décision oyo na maboko na ye ekozala ka malamu l'État continue bongo parce que soki population lobi keno biso moko to bando bomaka bakuluna oyo ekozala bitumba ya population na bakuluna. Bino moko boyebi bakuluna mituna bango esalaka bien te, baza batu moko ya diamba, baza batu moko mutu esi epeta nango kala. Alors comme eza l'État ndezozwa ba responsabilité oyo ekozala malamu parce que na sima bakuluna ezalaki pe na ba policier mosusu babandaki kosala ba makambo ebele. Alors comme bakomi kokanga bakuluna na ba policier oyo babando kota na makambo ya buzoba awa bakokota lisusu te, bakosala musala. En tout cas, coup de chapeau na ministre na biso ya justice
coup de chapeau na président de la République démocratique du Congo boyende ezalaka depuis temps ya Mobutu ba makambo ezalaki babande ko boma bakuluna makambo ebandi na Tshisekedi te ebanda depuis batango ya Mobutu